parle d'aboko male, qui parle d'aboko. Ok, parle d'aboko male, qui parle d'aboko. Male dide, on ne sait pas où l'on va couper. Qui parle d'aboko male. Coucou, boya ebele, na sous les baobab. Life together, boya bas, to buka, to déraciner, célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents bas stress, boya ebele, ko s'inscrire, boya ebele, botala ba coordonnées yangoana, email na biso yangoana, numéro de téléphone yangoana, boya ebele, bo s'inscrire, et kozala bien, maman, kolinga lisu ozala yo moko te, papa, boya, to kata lien wana, tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to sto leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko loba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele ngayoyo nazoluka mwasi ngayoyo sokolo takinga na loto mama yaka tolingana na biso tomona baparent na yoyo ton futur mari na yoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur na yoyo. Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote bele bisika biso bizubino boboto bondeko na kati ya mabota na bino ba shalom na ba homme de Dieu ba chantre de l'Éternel ba shalom yenge na bandeko na biso bundu ya Congo respect kande to pesa rango na ba chef coutumier na biso et puis to kei na lumbango to lobi vraiment ba salam alaikum na bandeko na biso ya ba musulman. Voilà, toute tendance confondue. Bino nyoso bolingaka la danoise. Vraiment, ya bino yangwana bambote ebele. Bandeko na ngai, voilà. Toye to solo muke na ndenge bozomo na ndeko mwasi. Alali pongi penza ya ba bébé. Vraiment balobi alali. Mais toye bite soki akufi. Elo konye ekomelie bokolanda yango na analyse oyo. Toye katola musa conscience lelo ekweleli mama na biso mama pasteur aza vraiment mama pasteur na église ya munene na Lubumbashi. Alors ekope ko komela yo ekoko komela pengai. Voilà, donc ye pa ye bagite ke akolala akolamuka eko komela ye. Alors avant to kende to démarrer penza na lombango ekozala bien to yo ka un peu moins loyembo oyo na boke binyon surtout et que ça la biso moi bien moko boye. Voilà, tokende malembe moi je sors. Plus fort encore. Criez plus fort, je sors. Moi je sors. Bota, moi je sors. Nakindoki internet, moi je sors. Moi je sors. Brazzaville, tout le monde crie plus fort. Je sors. Je sors. Libreville.
Paris, Bruxelles, plus fort. Moi je sors. Voilà. Il a tout accompli sur la croix. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Il Christ. n'y a plus de condamnation. Jésus a tout accompli. Jésus a Allons-y, tout tout le monde. accompli. Il a tout Accompli. Il a tout accompli. Jésus a tout Accompli. Oh. Accompli. Sur la croix des Golgotha. Ça y est, il a tout accompli. Jésus a tout Accompli. Tout accompli. Non, non, je ne suis plus malade. Oh, je ne suis plus malade, je suis plus lié. Non, non, je ne suis plus malade. Je ne suis plus Non, malade. je ne suis plus malade. Je ne suis plus envoûté. Je ne suis Oh. plus maudit. Je ne suis plus maudit. Je ne suis plus maudit. Je ne suis plus maudit. Est-ce que vous êtes toujours dans la malédiction? Non, Je jamais. suis plus sirène. On a tout coupé, on a tout dé... Je suis plus lié. Je ne suis plus lié. Je ne suis plus lié. Satan prend des Bagage, je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout à... Prends tes bagages. Prends tes bagages, allez, prends tes saletés. A tout à confier. Satan prend ta malédiction. Je te le remets. Seigneur. Dans le feu. Non, je ne suis plus prisonnier. Je ne suis plus prisonnière. Je ne suis plus prisonnier. Je ne suis plus Non, prisonnière. je ne suis plus lié. Je ne suis plus lié. Je ne suis plus lié à personne. On a tout coupé. Au nom de Je ne Jésus-Christ. suis plus sorcier. Je ne suis plus sorcière. Oh my God. Je ne suis plus sorcière. Satan prend tes bagages. Prends ça. Remets. Plus fort. Comment? Tout enlevé. Satan prend tes histoires. Je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout. Voilà. Bandeko bangai ba oyo balingaka la danoise. Vraiment bandeko tochelo yembo kitoko. Ezali vraiment pona kolamsa conscience. Nandeko na biso mama pasteur na oyo nyonso esili kokomela ye. Bandeko na ngai tokocha audio nango na suka. Ndenge ba audio eye balobi ke mama pasteur azaki na mobali na ye azalaka pasteur ya munene mais eloko ezotungisa pasteur ezali ke pasteur azali impuissant. Pasteur akota ba jeune asala nyonso asalaka pasteur akoma impuissant. Voilà. Donc mama sikoyo mama pasteur tellement mampuya eleki amoni loko sala te akomi kobima na mwa petit moko ya mwana ya muke. Siko petit wana soki apesaki mama pasteur parce que ba violé été ba tu peux bande ko mona ke bande ko soupçonner déjà que mama pasteur azotambola lisu bien te mama pasteur azasuna boto sinenga zaki na ngona libala te mama pasteur akomi misu pai mo ba ko monena ba petit ba tu ba mona ka déjà na petit yango na miniti o petit azaya ko bunga petit akimi mais mama pasteur ba retrouver ke wapi na epai ya petit na lopango ya ba pays ya ba petit na moi annexe moko boye bachela petit bande konanga eza pasi na soni mama pasteur akom kobima na mwana muke parce que mobali ba raison apesaki eza ke mobali aza impuissant bande koto lobani tokeseni ndenge tokeseni bilogi ndenge pe tokeseni mitema ndenge tokeseni bandeko nanga mutu na mutu azwaka libala na ye relation na mobali na ye na ndenge na ye bamsu bakomisa bazwa ba rapport sexuel batiango liboso bamsu batiango na katikati bamsu bazongisa yango sima mama pasteur olie akota na mabondeli pona mobali na ye ou bien kota pe na mabondeli bandeko nanga pote ba posa wana eyelaka yo te okoko kotango na ba prière ba mama obokolandanga tang so kaka ba posa wana eyelaka yo ebele ekoma kokotsa yo na ba mondi moko boya bien te o mema masumu moko boye
ou bien comme jalouse na ba oyo ba betaka bango très bien, alors ekozala bien okota mabondeli pona lobisa yote parce que bato mso ekrakisaka bango mitu tellement bamboule ebele akoko vanda 10 ans 11 ans 12 ans 15 ans alata bagi na epe alobaka naza na bagi na nga na bala bome babetaka ye babor ya bien te ekrakisaka mitu yango wana bandeko na nga ezalaka bien biloko msu ya ndenge wana okosenga na nzambe bandeko nzambe na biso aza malamu nzambe na biso ayokaka senga nzambe eloba na ye papa mobali oyo naza na ye aza impuissant mobali oyo naza na ye makambo ezokende bien te olie na craquer na banda ko ya liboso ko gangela batu koloba n'importe quoi parce que epesa kapenda liboma bandeko nanga okoki kotuna ba médecin okoki kotuna ba gynécologue quand tu penses trop à ça ekoki ko pesa okoki ko péter ba plomb alors remède nango ya bien na biso bana na nzambe talisa nzambe bandeko nanga okoyoka posa wana ekolongwa yo okomona ke vino ekomi normal mobali no na kati anda kubokozala bien parce que okoki pe kotika mobali na yo eloko moko ezolakisa te ke epa okepa mobali mususu nde okozwa ba plan okoma pe kuna boye ye pa ko satisfaire yo tamso 1 mois 2 mois mbala moko pe ekei nango tamso poza na malédiction oye barate so komika na mobali fa koma impuissant ya wana suko tikengo epa nzambe akokata balien wana soki yo mwasi yo mtoza na malédiction elembisaka mibali nzambe akokata balien wana ekosala ke mobali no akozonga normal alors ba mama kozala pressé te mama na biso bomoni na photo akufi te alalika pongi toyebi te soki mwana ngwa balobi soki pe ba plango ebetaki alali donc mama soki bomoni photo ya mama eza vraiment passé na mawa moni na YouTube biloko ane linga ngote mena na photo donc ba sisa ki pena bien ba mama penza lali donc mama lali azuba plan azwa kala ya ndenge wana ba betie penza ko beta talaka nzoto ya mama za munene mama penza za muto a santé aza muto ba kilo mama koko matana ba 110 kilo bien ba 105 kilo. En tout cas, maman a la santé. Ce qu'on a coûté un jeune garçon, yo qui la maman mawate. Maman oya mukolo boye, mona tomboli li kolo côté boye, paloli. Maman, elle était tellement fatiguée. Maman lali azozwa na moi pause. Ndeko mobali kanga mama photo. Kamata photo balancer na ba réseaux sociaux. Yango bana biso mibali. Buza na problème nini ya ko balance ka ba bolumbu ya basi na ba réseaux sociaux iza malamu te bo sangani bo sepeli na mama bato mukolo et puis moi c'est bato mama aza mama pasteur ndeko mobali na ebite soka zaki na intention nini na mama pasteur wana na yo pe mama pasteur comment uza mama pasteur okokosala ekobo ya makasi ndenge wana na ndako libala siko sor na yo eza ndenge na Lubumbashi oza wapi oza na sa mai mobali ya limbisio ou bien eza ndenge ni et puis ba mama to mitalaka to koli yaya to koli na biso komole msusu libumu lembi mipende lembi makambo ebele lembi eza te wana so olakisaka ngwe pa bato bandeko mama pasteur azana tala likolo tala libumu donc ezali mawa et puis singa mawa soki tozo bota boye biso batozwa grâce ya obota bana seti yaya ale nazuka libumu nanga na keko lakisa mutu boye na keko lakisa mutu boye te ou bien makolo nanga ibi budakati kuna non il faut que ça la attention réseaux sociaux o ndenge ye pona ekebisa biso komeka kolongola kabilamba no epa ya mutu nyoso te yaya soki pozo tala bon mama na biso pe foti na ete ato lobi na papa to kanga ba chombo to kanga ba téléphone mais tango mama ba betie ba bord suko ayo alembi azosala kwa relaxer kuna déjà photo bakangi bandeko basi bozala pressé na vie vie ezaka ka sexte bango bongo siko tokolobani na ba maser tokolobani na ba femme ba veuve o bazaki mibali ba femme mobali pa ko kufa yo ovandi na yo peut tellement linga ki mobali no mingi okozwa pe décision lobi non moi vraiment
na kolinga bana na nga te bamona papa mosusu aya na kati ya ndako awa parce que tellement tolingaki papa na biso mingi tolingaki mingi nzambe abengi ye na kobokola bana na nga kaka boye ti mokolo nzambe pa kobenga nga tokende kokutana na mobali na ngai okopi kotikala bongo yaya siko baveve bazala ndenge nini ntango batikalaka eske bakomaka azoba kokekolela wana bapetia mike non bandeko na nga bosala attention tala mama pasteur ye wana en tout cas naza na mingi ya oloba te c'était juste na kolamsa conscience na biso basi nyonso ekope kokwelela yo kokokwelela nga alors tout ça l'attention soki omoni ke mobile na yo akomi na baita ya ndenge wana eloko ali boso eza komona médecin nde muta koyeba est-ce que ezali pona libela est-ce que ezali que pona période kaka ou bien ezali ya ndenge nini à partir ya wana soki médecin lobi traitement eza parce que biso pe loko ba mamba pasteur pe bosalaka bolinga komona médecin te yo banaka ko prier to boite prière et kina nzela moko pe na kisi boke bomoni médecin butakoya koyeba soki impuissance yango eza libela totale définitive ou bien eza ndenge nini nde place tona yo ntiko ndeko mwasi kozwa décision soko yaka libala na opo na yango wana libala kokufa okei na yo otiki tata bato soki oyaki po na ngote nde place okovana na mobali na obandi kosikoyo kosunga ye mobali no pe akosala pe ba technique mususu oya bien oyo kozala pe ke ememi yo pe kaka toujours na nini na satisfaction mais ezali malamu te bo solola te bino bovandi ale yo obandi ko bima libanda kozoba petia mike eze sengote mabe makasi bandi konanga tala mama pasteur place asuki surtout ba mama pasteur parce que nzamba tchabino na bozalo ko ba miroir ya ba jeune fille ya ba jeune maman na église bazo pesa ate na olanda ka exemple mama pasteur na biso siko ba exemple aboye eza yango nzamba zo bimsa bino na poisa bo bandi konanga bolanda audio na boke binyo surtout bobo sana te live together eza wana boye bele bande konanga to kala te na okota congé na nga ya 6 semaines nga sala na nga na école kala te na okota congé na nga 6 semaines place toko balisa ba mabala yaya kolanda biloba loba batu te yaka obala keba na biloba loba batu ebele bazwi mibali na bango awa babali merci na bino nyonso to ndenge bozo benga nga bopesa nga ba encouragement surtout bana live together boza penza wana merci na moni boza ko bunda boza ko loba mama vraiment soki yote mbelenga mobali ona ngena zoye wapi mama non je reste une maman pour vous nzambe vraiment pambola bino mona bino alors ndeko mwasi benga na lombango ndeko mobali benga na lombango na 0044 74 59 62 52 17 benga la danoise oya kozwa mobali ya bien oya kozwa mwasi ya malamu vraiment merci na bino nyonso na confiance bozo pesa la danoise et puis bo yoka audio na bokebi nyonso tokutani bakala mingi te ba gros bisous bye bye. La femme d'un pasteur ici à Lubumbashi. Or, il sortait avec un garçon. Et le garçon l'a frappé sérieusement. Pas frappé, donc il a eu ce qu'il a senti. Il paraît que son mari était impuissant. Le pasteur était impuissant. Et maintenant, il sortait avec un jeune là. Maintenant, quand ils ont fait l'amour, elle est tombée évanouie. Donc, si c'est l'émotion, ou bien si c'est la frappe, l'a fait dormir. Et quand il dormait, le petit a commencé à le filmer. Et il a lancé. La femme d'un pasteur d'une grande église ici à Lubumbashi.